grâce à ma maman. Yangwana alingaki lelo asolola na bino ba maman. Parce que yebi tumana ezali ba maman. Alingi ba maman na ye tellement mingi. Ba maman na ye batekela ye ba avocat, ba malala, ba nana, ya lobi fo banda kuna. Sate ya bato basi babonga mingi ya linga na bato na ya se o basungake mikolo nyonso yango alobaki lelo asolola na bino aza na posa ya koflate bino te alingi na ye pe te oboya nde mpo bolata polo na ye bapolo tosalema na makasi mpo na biso ya lingaka yango te alobi nde asolola na bino boyoka ye bino beso makambo ezali ayoka pe bino po susi na ye ezali mama o ana 100 francs akoma na 300 na 400 na 500 o asunga libota na ye na mwa misala asalaka alobi na ngai namona bamama nasolola na bamama toyokana c'est vrai nazali candidat député national. Mais ya monako makuna il faut pas nayeba bato bakovote nga nayeba vi na bango ezali ndenge nini po ayeba pe soki nzambe apesi makoki akoma kuna akokende koloba nini po alingi te akende mpe na loyenge alingaki nde mpe makambo ya kidepute yango te bino moko nde botie makelele bolobi na ye mama deja na oyo osalaka il faut kende mpe kuna okuna nde okoloba bien azalaki nango mposa te donc awa bino nde bozotindika ye soki lobi akokoma député national ekozala bino nde moto bokotindika ye aza nango mposa te voilà alors tolobai comme toza dimanche ye baza na makambo ebele ya kosala je crois omona zama mile moko te oyo mama na biso dudu bashala petite sœur na ye alobi bamama ngo bazobaka nga mona kende komona bango na miso amoni bino na miso donc mama kosolola na bino tokozwa bino temps ebele te akozwa bino temps ebele te alobaka na ye mingi mpenza te tokoyoka ye makambo amemeli bino asolola na bino ndenge boyeboye ezala bandeko ya bandal ezala bato bauti na ngalia manakanlu kasola kitambo ezala bato bauti kasavubu bato bauti soki kuna mpa na biso na selembao soki mambi ya koloba ezali tokozwa barepresentant na bino nde bakopesa makambo esiki toswana mama mais awa sikoyo toyoka mama makambo nini oyo abengeli bino lelo awa boyoka ye soki mwa mituna kotuna mwa mibale misato akorépondre pour que to gagner pe ngonga bozonga na ndako na mwa ngonga esengeli ye pe aza na misala akontinue na ngonga esengeli voilà moi maloba moke nazalaki nango mpona kointroduire mama napesi maloba epa ya mama pour que asola na bino liboso ya kobanda totelema topesa nzambe merci tozongisa réunion na maboka nzambe ye moto asalaka makoki nyonso de tout temps, de toutes circonstances. Prions. Seigneur, je te bénis, na piko matondo mingi, yonde mutozali kosunga ete ensemble kombo na yo kumisama. Toza na kate église te, mais soki kombo no ezali te nyuso tosala pamba. Na yango na bonzeli yo réunion na biso, zala kamba biso, et nyonso na belete me kwenda na bitema. Enfin bandi masorote yo zali oyo ayoka kakolela na bango. Oyo atindi nga Seigneur, na yango na sengi ko peso merci. Na kombo na Yesu Kristo to bondeli boye amen. Amen. Ovanda. Boningina tele matora vanda. Mukongo pe. Mukongo. Lisomeza boye. Kombo na ngai mama Fifi Bashala. Bashala Lweba.
navandi na bandal na ngonga ya ba 85 ti ba 80 ba 75 ti ba 80 bino mo boyebi bichilix mode oyo ezalaki na ngambo kuna ezalaki ya mama mama na ngai nde commande bichilix ngai naza mwana donc mama investir mingi awa nga mpe depuis nazongi na mikili ya poto na investi mi kaka na bandal mais baoyo bayebi nga mwa ndambo bien nangi na me présente avant na présente ngai oyo kuna akima ngai yaka nano apusana liboso awa yaka liboso awa comme ça des témoignages na sens nini baoyo bayebi nga mwa ndambo nasombelaka bino biloko na ya salubete ata naza na posa nana te ata naza na posa makemba te nasombaka mpona nini naza komilobela mwa $10 oyo mwa 20 000 ekosunga ekoleka so nasombi ya 2000 francs yango te ekesusi wana deja ezalaka depuis kala donc ezali mpo nao ke nazopostule wi mais naopostule nasina elaki bino ngai balobaka na lingala donc nasina milobeli ke ntango akoma kuna balobaka na lingala mpo na nini ide kotaka bio au fait namemaka mama moko ya avocat na rayon moto ozalaki ata moto moko asomi reinterabi lingomba oyo nakimi bango ata moto moko asomi vraiment alors qu'est-ce que je suis venu faire ici nakati nde bato oyo nde tosangani bino bakonzi panye moko ya avocat pouvait finir mais ata moto moko asomi avocat bi iyolela nakimi boyokanga malamu mama oyo nasila benganaki na sansi nini asomba na nganda mpo na nini na kosomba biloko na ye na bataye na nga nyonso donc ye mombongo na ye nde mpa na nga na batayere mobali na ye mpe azwi mosala me ndenge bakima bango mibale na komprenaka te ilfo nde fotu na ye mama kelo ovanda encore nga nazali polele yango te pour dire quoi soki na 10 000 francs bino boza nango nous sommes incapables nous qui nous disons oh nous sommes pour le peuple on n'est pas capable de comme ça 50 000 francs pour voter. Vous votez combien 2006, 2012, 2018. Et puis ça a vu à mon corps échanger à la chose. On s'en a des bêtes. Mais est-ce que vie à mon tout mon corps qui est fils qui est qui n'a passé mon corps comme 5 à tout le monde. Alors ce qu'on dit non, vous qui est nguru pour nani. Alors réfléchissez. Pourquoi la ligne équipe ndam nalingi na mémoriser kombo na elongi kombo na elongi mpona nini na fondation na ngai j'ai la fondation depuis kala c'est beaucoup tout nata na école kosobaki oyo nasunga minerva là-bas nata 40 natya mai ya kotya mai oyo c'est que ça lokola ke ils sont délaissés à eux-mêmes oh nga nazali na mwana nga Abigaël minerva nde ezangaki na bien Seigneur mais moi je n'ai pas l'argent mais si je peux prendre en charge bana 8 alors ça vaut la peine ti basilisa na pasteur na nga paza na Canada tina moi $600 qu'il faut regarder papa na kele te puisque ngada nga transparence papa ya yo moko OK non moi peut-être des places para mukie mo se fona baksa na des soso siko bino ba mama na za na baninge belé ndenge ba continuer so bino buzo voter mi konyoso pour rien bana ba continuer belé et puis ça ngata moto moko ba ke mama yaka na makala no nyonso je peux tout acheter pour na kaka na sungaye na kabangata okana. Parce que biso nyonso karatana toko le kana na ndeko Eliezer pourquoi j'aime beaucoup parce que na mona ka tuka na ba pour l'instant on a za kuna ki azo ko so yema pe na maka ye pour na nini moi mbongo ya zwaka moi $20 moi $30 au moins que azo kabana avant ya mingeya c'est que ce PC mi koleka que peut que na positionnement qui peut aider c'est que lui prendra tout le monde en charge pour la ligne on n'a pas l'argent mais ce que ça na maman nanga azoluka mutu ya kolamba ya combien de sisi bakol malo ekoma wente yango te okobea kaka ndeko na yo mais quand moi nazana bino koleka mingi chaque jour je vous vois ici vous promenez kilo makasi olembi nazana témoignage na ngai ya mama na ngai oyo nalelaka eti lelo mama Chantal tobandi na ye 20 ans papa na biso asa azwa $30 $40 apesi ye mama Chantal azotambola mama Chantal mwa ye alembi avandi pembeni wana tala avec mama Chantal akufi na bi Seigneur akufeli kaka mpona kotambola mingi mpona kotambola mingi siko bana ne mama na kamwa mama Chantal bimela bana 9. Bon, est-ce que maman Chantal a zalé loa? Mais pourquoi la loki bana na ye na mobali na ye? Parce que bazo vanda ma on a dit Seigneur
il faut na fouiller moto aza na mbongo ata place c'est que moto o nyonso o alinga ya solo na ba konti wana na balisi ko belela bozokanga c'est que ce qu'il faut ba sauver le bino terre ba ngone ba kosoma moi ce n'est pas l'argent mec mais même j'ai la bouche de parler et de faire transférer et loko wana obile bozana ngo na bosenga ce qui dans 6 mois que tu voté que ce qui est le cané et que vient changer dans un tikanga parce que c'est que yone mutu ba lokio 40 fois yango te ce qui yone tsondo bongite puisque na zi connaissance on na yebi président a ché système moko ya ko défisa ba mama ndeti nga bengeli binoa c'est que c'est vous qui n'avez pas l'information que bon moi ça quelque part ba défisa ba mama pour na base et puis président a mis ça pour les femmes donc, lui il a dit que pour les femmes qui travaillent mais bino bon ça puisque travail moi comme ma kilo on comme anda ko okuti jongo avani patel ko na nini ata moi symbole moi collègue yango te donc moi tu m'tavandi mais est-ce que vie na bien ko s'améliorer te moi mon souci c'est ça le quotidien là maman mususa ya koko akena soki akena na ibite muninga nanga uti Canada koko est $30 asumi nyoso to kabi koko kwa pemene kabi zona ndako lelo mais si on fait ça 5 fois, à combien $150? Oui ou non? Est-ce que ça député? C'est qu'on garde. Non, c'est qu'on a baninga nanga. La baina nandego nanga oyo. Kutunga za mutema be makabani makasi. Yaka batala te. Quand elle voit que réellement tu peux produire, elle va t'aider. C'est que c'est la jupe 40. Wa 40. C'est la silité? Si maman. Ça n'a pas comme te. Donc fondation nangai déjà la nécessité il faut poser ba membre. Amen. Maman chose membre té. Non so pas attends je vais so nan batu nanu ya yo ni moso. Ya wote ya batu so ne simati. Parce que les députés ou députés fondation et autour la libela. Attends na so ko senga misoro na mboka poto. Ba bete papa j'ai mes membres mais ils sont qui ba ko preuve vite. Bo so na ko si preuve ba te photo. Pourquoi je veux les photos? C'est pour na identifier ka. Elongi na kombo. Nana me sabia maman Jeanne, na mekaka maman malala. Est-ce que comme maman malala? Sikoyo ata moto alingi ko sunga yo. Nabi ma dudu e so ta 3 maman. Ko ta la maman. Asa gentil. En tout cas, après ça ko to ba avocat ofele. Organise ça tout est. Donc on peut céder d'abord nous-mêmes avant que l'État le fasse. C'est comme ce qui yo ozano kuna tozano goigoi siko tina neza ni paso donc soko za goigoi bimaka no jaya banda soko viki o nego to 5000 francs bimaka ni banda soko viki nego to 10000 francs bimaka ni banda donc bino bozo tambola ka surtout ba mama na ba tambola nga bité Seigneur et puis la c'est ici assistant nga na bando tambola ta au hasard atana moi 200 francs na moi 500 000 francs na hôtel kaka ngani koko tikwi tozui mais to ça le suivi na ye ba dans 6 mois au commune na bassin boni so na mono zo que n'était popo sikoyo batu bazali mingi balobelaka bazokosa so bapesa bango mongo bale mais déjà réputation moto elandaka nga naza makasi na IGF moto na bana nga oyo babengaka mama IGF vedi ata na tindi yo aire mona akontrole mpe asali kombe bango mpe na bipa bokontrole na bango ngai elingi nanga lobaka kuto IGF eleka ndelo naza komiluka na les $100 et que 20 de ces non nini déjà quand tu as ce souci là j'avais $20 mais et que wapi soko za bilialia bitambola bisomba mama toyoka bana ba so déranger mi na classe au monde compagnie wana babena kango nini association oyo comme nango mifa président kwa chana na kati pona ko defisa ba mama mbongo o basalaka par exemple les ndenge nini bango na ndenge pona ko yeba yoke ozaki ndia fuka te na ifute ata nyonga pamba karate yo kuto ata nyonga mapa ufuta te après 3 mois yo ba penyo
Vous comprenez ce que c'est que mon abaye bayo ezali ndenge donc ozo ko chambongo chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Car ndenge bakokene koki. Puisque yo kotika ndako mona ndako. Satan va sur un bon ezali. Alors le problème était bon ebimi. Mais si nous commençons à économiser donc classe ya koye kolisabino comment ko garder bon comment ko économiser. Sans économie tu ne peux pas avancer. Sans ko bon tu ne peux pas avancer. Donc là dans le baboy a tout ça kwanga na ko luka garçon mo na ibe ça na porte tout ça kwanga wenze et muto na pardon désormais kwanga nyosho yo banozwa ya mama nani maman Angèle par exemple maman Angèle wana femme entre nous est-ce que awala sunza donc c'est seulement les connaissances et beaucoup ont ça mais ne veulent pas utiliser pour vous bon voter si après il y aurait là c'est quoi tu vas pour voter 3 fois déjà en gros, au 4e fois. Alors réfléchissez. Ce qui est intérêt na yo ezate, bima. Comment va intérêt généralité? Ya yo moko muto yo yeko pesa. Ya moté. Alors, le corps a bien mo bobio a tout son posture qui est bon. Comme que kuna, bo semela ngape makasi c'est plus que mon ronanga yo, misanga mukuna. Ya moté. Mais comme tozana nzambo azokamba biso. Les Cambouezali, mais si Dieu est là, Atabasa Karat, Atabasa Sa, jamais à Kofongolandiela. Nalingi na jour Mokoboy, quand les beaux arbres, Nabi inde, Bisiaka, Gamoko inde, pas du peuple. Maman Lin, Té, Namara, Bomola Natura Lavaga, Baïki de Ranger la mime, Bomola Bangokaka. C'est qu'après, Bakovité, que, ce que maman t'aimait pas la cao, maman en tout cas, Zali, Mbamba Makasi, tout ça. Beaucoup de problèmes, c'est quoi? On ne parle pas de ça. Et personne ne se soucie de vous. Papa, tu as un autre polélé. Attends, 20 000 $, on dit Basokoloba. Mon père disait quoi? Je vois 80, salam, salam, il y a 20. Mais 80 n'est pas banal. Parce que je sais, on va tout laisser ici. Donc, on est comme ça, monsieur, chose à Yezu, au monde qui est Tina, on s'amasse quand les biens, mais tu es béni pour d'autres personnes. Donc tu es béni pour tel. Attends, libota. Autant pour battre en quartier, mais yo ça bon ebele. Ya kindoki. Oh, de kizoba. Oh, de kamayela ko sungata. Ya ngote. Donc, l'association ya fondation ya Bichilix eza à part. Ba mifa baza à part. Mais ce que nyongo ba ko pesa bien ngone no memangambuti. Molela, bo so pe $60 ko kimi nango. C'est le fondement, il faut te l'inayo. Ça c'est important. Au défi 100. Et traîne à bango par 8 mois, et ça $14. Nana bandango, maman nanga dindio yo. Maman, donc 4e fois, tu côté na yo siko. Bon, pourquoi on côté la mifa? Ok. Est-ce que yo so mona bango te soki ngamo de na sana 4 na ngape na ochala donc yo peut-être besoin $100. Nous avons besoin 1000. Donc chacun de nous a toujours besoin de son argent quelque part. Bon, ce qu'on a et ça la bien. Il faut pas former bien. Comment ne pas bouffer cet argent-là qu'on vous donne? Comment gérer ça? Comment qu'on soit ça nyangouba moko et comme sac. Sac est comme 4 sacs et comme 8 sacs. Yo comme boss. On veut que bilo puisque autant mako na moi yango te moi ta beauté tant ta beauté ça mais Joana a payé kaka kamara Jo a payé kaka c'est quoi yo leke na ngalo beke na tiri kamwa Jo na tiri kamwa Jo OK c'est quoi yo l'équilibre social dont moi je parle c'est ça ata maman nangai kono place oyo a maman so na fulité c'est que na muta mabe pona nini c'est que ata bato so bi mère bongisa moi presque pourquoi il faut qu'on va perdre la capitale à taille à $1000. Donc, bon, si elle avait des ça, comme on a 500 comme on a 1000. Donc, chacun à son niveau, a comme capable de subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille. Point bas. Donc, on a besoin de $10 millions. Et voilà. Donc, esprit pauvreté, c'est que c'est dans votre tête aussi, maman. Donc, commencez à lever quelqu'un à couper mon bon la tête. Donc, commencez aussi que non, tout c'est tout. Entre maman, mais si vous suivez ce que moi je vous dis, après je vous promets, bon, ça va inébélé. Et beaucoup viendront pour ça. C'est que ça, le la Kolbake, c'était que question d'être informé. Et ça, na soma zikida,
na gambela siko ba ko fonga siko na kana na seke ba okende malema comme ngana yebe na mama présidente qui na sebe mama pardon ko ngabi solo yo ba mama na nganyos bon est-ce que bino batakaluka wana funa te mais je m'en fous pas mal. Vous devez bénéficier parce que beaucoup de mamans sont de là. C'est que attends moi et ça c'est bien noté que moi vous savez après sur la tête. Donc ne fût-ce que na on a bien atteint ici moi beauté, moi cabello, moi rouge. Et mon petit moi rouge d'ailleurs moi fier. Or je sais que vous êtes des femmes intelligentes et fortes. Donc ce qui vous manque seulement c'est les moyens là. Vous tirez au tambour là comme on a mis ça. Mais ça c'est ma magasin c'est ma boutique à monnaie. Et alors, ce qui est allé en gros, je crois que n'a expliqué en gros pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Ce qui mis ça tout mine oh bana mutuna ba woki ko tuna façon que tu comprendre le pourquoi nous sommes là pas pour l'élection je répète encore ça pour que vos vies changent chacun de vous pas en globalité oh yambi na yambi bino mais est-ce que ta vie a changé maman na moko ya selemba na sombi 20 kombo ya oyo ya moko pour kaka na kitsa kombo na kabi ba kombo ngo awa est-ce que donc il faut na retrouver bon. Combo 500 francs. Pourquoi manani bama? Combien de combo Fotex? On m'a dit que nous bon monsieur ça y a passe. C'est qu'on doit vous aider pour ça le quand même à bien. Peu de temps mais beaucoup de gains. Ya monté. Na mwana na mukonga bi nzambe na lola tia comme on a dit dollar mukono nini? Ya monté. Na ibité ce qui chef na sisi nyoso na benge chef de lelo na auto c'est ma case. Bon, je crois que je ne sais pas l'explication, on va surtout te comprendre ou pas. Hein? Vous comprenez bien, hein? Vous comprenez bien. Alors, hier, il y a reçu le bateau. Hein? Le lobby, moi, le lobby, aujourd'hui, notre temps, il était pour vous avoir maman pour que l'occupez son andam. Moi, mituna misato, ce qui est zali, pour tout nier. À répondre, bino malamoko. Sur les la question, mon sous-souhait, vous allez peut-être. Donc, le mot qu'on souci dans le lobby, il y a une bakou, il y a structure les autres sambon, mifa. Et ça uniquement pour la redéfi sa maman. Mais il y a un redéfi ça, baza pour encadrer ma maman. Au ce qui va pêcher au moins mi solo, au yé ba nini, au combattre la paix, aux hommes qui sa pourcentage de bango. Et ça la moutou na yé. Bon, qu'on a yé bibinoté, ba yé bibinoté. Maman fifi, maman qui n'a pas payé sa yé mbongo na yé. Autant. Ba fiche eza awa bazwa mwa eloko ekosuma bango ndenge mama alobi walaki na bassin moko ya malala ekomapata mwa 5 oluka oyo nyonso bakoma membre par exemple jour oye na biro oye na foto na yo mwa moko tokotya tosali ya bitulix asi ya defisi bato mbongo ye moko bafiche yango nakobimisa te mpoza bakombo ya bato Lili Masengo. Okay. Nauti na Bandal Mola. Okay. Naza vendezi ya makala. Okay. Préoccupation na ngai ezali. Nga naza déjà membre ya MIFA. Okay. Nasomba carte. Okay. Sikoyo en dehors ya carte wana faut tosoma sous carte. Oh, tozo sous carte. Non. Si tu as déjà la MIFA, on a déjà dans les bons. On a dans les bons. Préoccupation na ngai ezali bon. Pour un versement na biso pour babaki to banana no ko verser simande to ko épargner il faut kaka biso to ka kotika bozana mutu moko te akolekela ka biso pe azwa kitoko déjà ça zali aza déjà OK question na ngandi yango OK donc na kosala ke atelier na ngai comme ma place ya ko déposer na comme ma place ya ko déposer ye azvi mikanda akenango quand elle revient la deuxième fois ndaye na sushi quand même quand nous avons pas nangai tango ache akomi akenango tango akoya prochainement nani ngape na sina bonde laye siko ngabi na ngani ni na futa ke transport moi déjà que ce bino bo profiter na sima nanga le transport moko ka ona apona kozwa bravo voilà pesina merci na nyoso bolobi to sepel nango et puis na lina tuna boye la retour autre bando zone ça moi frawana au pesa biso pendant combien de mois? Pendant 8 mois. Par exemple $100 intérêt à $14 14 8 mois pendant 8 mois
Donc aussi $100, ça 114 $. Pendant 8 mois, c'est 14 à 10 000 francs. C'est 5 000 francs. Donc, le temps 8 mois, mobimba 14 $. Donc, veut dire que $2 par mois. Donc, c'est que $2 par mois. Merci, maman. Déjà dans la carte à MIFA. Maman, tellement pas mon bien, tellement pas mon avis. Pour mon yé, à la carte à MIFA. Il y a tout à réclamer. Moi, on est à Pesaka. Baba, donc, il y a un nini. Neto le baki ngofana mama lobby to le baki ngona mama azobunda na biro na ye achape biro ya mifa na kati na kasi bongo na kapasi ya ko futa mbongo to ya ko zwa mbongo boke na musika bokoyane na biro na ye ndazobunda. Je crois que to rediscuter na biro na réunion lobby pour total ne ba kotindela nos représentants mama zocha déjà et nena zocha mama ninga monelo ya mama boy akubunda mama wazo mbongo nenoki baba tsela noki makasi bravo voilà donc amone kana bazawa lisu na bango za ba mama sikoyo nakatote ndeko mama te na bamona yo sikoyo nakola na manzao na nayebi ba mama niko bango baza kuna depuis na za mwana muke batisa makala ti lelo mais sikoyo comme déjà na sena zui boule ba maman o bazana makala sac moko mibale fona lukata na somba 20-30 sacs mais na ko soba ngo pana ye oye to komi ozui 3 sacs maman kusta pe mbongo e mongo no lia il faut na mona nanu ndeko zo ko gérer 3 sacs il faut ya koma na ngo ebele pona sima pe asonga ba yango te ko yo vali go ka zo gérer o il faut na sa to na sa ko ba yela c'est yo ko koma pe na dépôt ya malala c'est que ceux qui font la paix ça ba to misusu ba malala na ya pana yo. Oh, combien 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Et c'est notre seconde. Voilà. Bon. Yasuka boto silisa. Motuna zali. Tonto yel kene pa mama kuna zana motuna. Na kasangulu baki na komizo ya ndeko to prix na C. C'est maman wana connaissance na ngaite. Mais si elle va maintenant vous aider pour vos beaux yeux. Si on te comprend bien, ndenge maman posait une question, elle dit que sur aussi $100, toujours ça 114 bien $14 à Pamba. On est na 114. 114. Intérêt. Ba déficit. 100 na ba déficit yo. Yo ozongisa 100 $ ya pas tozwaki. L'intérêt il y a $14 par 8 mois. 8 mois. Bon, yo soit $114 divisé par 8. Et puis c'est combien? Et puis c'est combien? Donc on a 8 mois wana. Zara sa lo calcul mbala mo ba déficit au capital. Ba déficit au capital. $15 par mois. $15 par mois. Par mois ou bien mbala moko. Aujourd'hui ça chaque fin du mois. Mais on est pas na yo. So on dit la so mois fin. Et tout dépend na yo. On va faire na ça la 3 mois ça mo ba tumba. Et les ba d'ailleurs soki au fouti bien. Au matisi kota ko ba déficit lisusu 300 400 5 azana posa aza député te mais biso na posa mama to tindika ye kuna po azala molobe na biso ne to tambola na mikumba na mutu yango susi na nge sike ezali mama azali candidat député national aza candidat déjà la funa azali donc à la minute campagne et so banda awa abengi bino mpona makambo ki député na yete abengi bino mpona lisalisi yango makambo mpe ki député so banda akobenga bino aza candidat azali ndenge tovandi awa toza na bandeko na Kisasa mobimba ndenge ozawa ozangi ndeko na Selembau te na Kasavubu te na Ngiringiri te na nini na Bumbu te na Makala te na Kalamu te oza na bandeko yo ndo kozala molobeli ya mama na bandeko nino bakomini wana yo soko ozwa kati na ngalie meza problème te ngalie meza lukunga yaza na funa toza na Bandal toza na Selembau toza na Bumbu toza na Ngiringiri toza na Kalamu toza na Kasavubu toza na Makala 7 communes wana yo siko tala atovandaka na Kanluka tala na 7 communes nazala ndeko na nga wana nani
nde yo kozala molobeli epuis yo tovandaka na kaluka okozala témoin ya mama po témoin akipaka commune te témoin atozala ngaliema okozala témoin na bandal okozala témoin na selembao donc bino mama kozwa bino batémoin bokovote ye voilà donc batémoin bazala na problème ya commune te place oza témoin place okovote donc mama ndenge azala na baki yango nalingi natya bilongi na kombo yango nalingi ayeba bino kutu moko nde susi na yango wana alors mpona kosilisa olakisa biso koza mpenza membre ya fondation Bichulix mama alobi alingaka bagoigoi te carte oyo eza 2000 francs omoni carte oyo omoni bakomi carte de membre carte na oyo yango oyo carte oyo batekaka yango 2000 francs oyekaka na photo passeport na yo oremplir fiche na yo ofuti 2000 na mama atelemi yo mama tete opesi photo bazwi carte basali nini carte oyo nde nalobaka tosala yango propagande te mais jour likambo ekoya ata na butu oye komona mama oyo mama naza membre ya phobie mwana asali fièvre nandimi te nga kopimela ata 10 000 francs mpo mwana azwa tonga oyo nde ezolakisa ye ke bamama baza yanga otokola bato oza bamama mama fifi me na nini nini ezolakisa wa mama fifi oyaka kotekela ye malala ntango azomona oyo alobi espérant onga batunaka espérant mama wana ye napesa kopia te sikoyo mpo mama nazala souple na yo omoi ntango oya ata naza te soki kaka mama nga naza membre ya fondation mais naza na tel problème okoya mpe mama naza na membre ya fondation mais naza na mwana yebokanga suki mais place kokende eza te ya kobenga mwana kutu na ndimi leta ekoderange nga nde naotya bashe wana kaka mpona bakangi suki donc fe bakiya nanga ata soki ya 10 000 baka mama te pesa $20 mama pesa mwana $20 pesa mwana $20 donc ya bani déjà donc mwana na meso akanga su ya 5 na bike sunga ye te otala kaka yema be akanga su ya 5 000 na quartier mais mutu na yo bale mama pesa $20 pesa et puis bakopesa mama na komi nango sikoyo bakopesa bamisambo oyo sikoyo biloko wana ekosungaka biso nyonso nde tolobi esengo eza kaka te mpona kidepute me bitumba na ye nafongoli tatu wana mpona bana mama Chantal moko akangaka suki moko nalingi aya bana koaprendre e baya kolakisa bango nde basalaka galete ya kitoko surtout galete ekotekama bazali 9 mais nazwi nano 3 papa na bango aza aide maçon nabengaki petit frère nanga moko aza ingénieur nabi yo oliaka mbo pampam soki atananga ata mosali eza te kabelaki mbongo aza juillet somo te kitoko te obozala te grand frère ya papa wana mpe biso moko tozwi sentinelle aza sentinelle na biso ngaza biso sentinelle towana mpoza sentinelle te mais tozwi mwa cweke esunga ndako siko combien de mama combien de papa